sentiment nino yo kaka ya romela bopesa nga pongi wana esala est-ce que botelema esika moko c'est nga bandame ya bombe natikaka mais atorange kaka bamasa oyo kana nte bino bato bazalo abiasa namela bombe mpona na susi papa na nga na mama na nga bakufa na moto alandela nga azala te yango na bakanda namela na nga droit mpo ebungisa nga ide wana plaisir tozwaka na bombeka yango wana sentiment yango na kwiti nango nde elalisaka mutuka oyo eza nanu sika nde katalisaka na ebimaka wana baotekela biso 2200 baplace mosusu 2500 natie na nsolo abibenda na bendi aka na bendi naoki mama mutu pasi na sentire ekomi lokwa ati na cerveau ndeti boye depuis ntongo naotela mbeli yango naokonde na obela nde na oblige funa luka 2500 nabetabeta motu na luka 2500 na mela moko ekatanga kema na mitona na mike naosentire nde naboyeku naoka malili mokwiti nango eza nde ifo bandolalaka bongo nde daza ifo zalaka kwiti nango sikoyo yango yo sikoyo bongo oloka sikoyo kitoko ata baoloba nyongo totaka kipe yo yo sikoyo bongo omona yango kitoko fa ozokwanza ya kwiti malamu etinda biso na mabe te toyiba te tobotola te nini te yango nde kalima biso moral sa yo yebi nde toviva yoyebi condition ya mboka na biso kongo na biso nde tosufraka makasi nga mona na kati ayeba conscience nango ezosala oyo ezali dernière semaine na ngai nazotika ngo bato ebele bazolobaloba bato ebele bazociesa ngai ata bo garçon nabebisa vi na nga bepwa nini ebele bazociesa nga makasi ya très difficile osana yo so cercle loso natiki bombe loko na kosi yo osana mili oso natiki bombe oyokanga naza mama yemo ebelisaka se obela na niveau moko okoriske mpe okufa makasi na posa basi okipe komwasi ata mwasi atike motakala oyebiseli ata bilamba kende. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie Prix de Gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie Prix de Gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix des gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web
tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution et Congolais et Monani. Nakati ya avenir pour tous. On est dans la easy cash. Naibisibino, bah même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site F Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Bonjour mesdames et messieurs, heureux de savoir très nombreux devant vos postes et téléviseurs, vos téléphones, vos tablettes, même en train de me suivre. C'est avec un grand, immense plaisir que moi, Divine, j'aime communiquer avec vous, mesdames et messieurs. Vous informer, c'est notre devoir. Alors dans ces cas, je me suis dit, à faire bomber, petit mais là bomber, yaya bazo mais là bomber. Pourquoi? Et là on y est poussé, on raison ils. Et voilà pourquoi je me t'ai dit, il faut na kitati na siège. Place ba mena bomber na bango, tout na bango po na nini, ba ko melaka yango, ba ko zo yango wapi. Kuti nango ça combien de temps? Motivation ni les ali po ba mela yango. Alors, na kiti awa, tout landa ba leki na biso, en tout cas, baza penza ba petit par rapport ya âge na ngai, oyoka, et loko ni nezo pousser bango, ba mela bombe. Suivez. Voilà. Nde toza na bande ko na biso, to ngito tout na ba point de vue na bango, baza ba leki ya biso, pa on mela biloko moko, ezo sala bien te, tozo mona on a ba image et tout consort. Voilà pourquoi le quoi ba leki na tout na bango. Motivation na bango ezani, loko ni nezo pousser bango parce que ba mela et loko ezo nuire banzoto na bango. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour batika komela yango? Donc voilà, naza bandeko nanga ani nazo tout na bango d'abord ba kombo, présentez-vous, bonjour. Bonjour. Mon nom Marc. Marc. Vous allez bien? Vous allez bien, mon corps est dérangé. Bélini. Malaria. Malaria, tu penses qu'ils ont malaria? Oui. Ok, n'est-ce qu'on a un médecin, lui malaria? Non, non, il n'y a pas de médecin. Il y a un bombe. Il y a un tika au baye bombe. On m'a nommé là. On m'a nommé là, mais il y a un tika. Et là, on y a un tika qui sort bombe.
nga mo po eza mabe chez biso pe balobi batakarti pe balobi yona tiana se bien mais oza mona musicien oza mona musicien oza mona yo to star moi yo to star ozalaki musicien ya moi éviter ça c'est bien très bien bonjour comment on est Exaucé Kindoki oui oza mona famille Kindoki na famille Kindoki très bien papa no azapi papa nanga na Londres oza na mama na mama na Kitambo na quartier Itimiri avenue Kindu melaka bombe na banda ki komela bombe mais na mela lisuti pona nini omela lisuti po esala yanga mabe makasi ezelo mo mabe makasi e détruire biso biloko kati nde tomela yango bongo sentiment nango kaka tomela yango plaisir tozwaka na bombe kaka yango wana sentiment nango na koti nango nde elalisaka mais pour l'instant nga amelaka na nga esu te yango moni na kondi boye na olandela bakisi na batonga yango boyi na obombe yango na boye yango na yango ti libela na komela yango esu pa bombeli onini ya kuti oyo omelaka omelaka na nga Castel Turbo diamba te noa na tafara noa mpe na tafara na nga me cigarette te mpona nini diamba leki na nga yo monana teke bamilingana mpe ekotaka na kati bapomo edetruisaka nzoto me na mela na nga batia miliki bayebisanga soki omela trop diamba foliaka trop miliki ya poussière ya pamba nasala yango comme séance roi ya malade soki oyo oza na papa na Londres papa nangaki pako te papa nanga aza na Londres a voyagé le 4 juin 2018 asali 3 ans depuis voyager azwi kuna mosala te depuis voyager ata 50 francs na ekatana na monango nanu te yango ekopuso mpenza omela babombe obanomela badiamba omela n'importe quoi biloko nyonso epesaka kwiti mpenza yango epusanga na makambo wana na bakanda vie na bamakambo toomona na quartier makambo toomona na mokili quartier Kanitex Timberi oki babengaka Kanitex apusa o mpena obanomela bombe entourage bamaster omela yo pozwi sentiment omela babiya ya meke loko kwiti oyo eza bien kwiti mwa ya sika osepela nango fort okwiti yango combien okwiti yango 2000 na binga na nanga na 2000 te o te yo tia 1000 francs nga mpe nabakisa 1000 francs tozwa moko tomela biso mbale nale mpe na 1000 francs na bimisi 1000 francs na tie camarade oyo mpe toalene mpe atie 1000 francs nzoka yedi ya bandede ya komela asali nde basalaka ngai atie mpe na vitre mo boye lokwa bavitre oyo batiaka na bamaison bavitre ebukana na paloli yango na libanga eyindi ekomi mwindu apangusi yango asopi yango na kati azwi ekota pene ebele makasi te yaka lokwa mbuma moko ya moke boye na kati ya chasse azwi atia yango na vitre azwi atie na kisi moko batekaka na pharmacie C4 chafwa enakoma monene C4 kisi wana atia yango mibale afini yango ekomi poussière aniki yango asangisi nango akaboli deline azwi aye atie ameli atie na zolo abendi ayebisinga ata nde bamelaka atie na zolo abendi naese nga na okoka te abi te okoka benda nde nga abendi naese epesaka atyeli nga mpe abitombola mutu natomboli mutu abitya na zolo natye na zolo abibenda na bendi na bendi naoki mama mutu pasi naese eloko yango na mele esalinga mutu pasi na sentire ekomi lokwa ati na cerveau oso ovandi moke oyoka pasi wana ekita na bino oyoka sikoyo okwiti yango ndenge nini opo oyoka kwiti wana fo bakisa esusu Monte Carlo mwa diamba nde oyoka kwiti nango nde mpe toke mpe tosengi toshoke bakabeli biso mwa 1000 francs topeye Monte Carlo 500 diamba 500 tomeli jour wana sere na ngai nayebisa o na biloko balamba na ndako nalia te na moto akotanga na chambre nalala nayeba elongi nete ti lelo na se trouva esu te na omiyeba lisu te première fois nga na melango bongo yango wana yango na yoloba yango wana sere na ngai nanga nozwi décision kotika mpe notiki libela natiki libela
C'est-à-dire que d'abord, il m'a l'État déjà eu des précautions. Il y a des jeunes qui ont bombé. Natala qui ont bien dans l'émission de débat, le président Facha Obi, général aux Salanini, au Leleka, au Kangabano, au Tinda, au Kanyamaka, c'est jeunesse, au Koufa, Babiba Zomelelo, au Moroya, puis à poussière et bimana, mituka, so catalyseur, solution ni nous pour na banana, oyo tout barumona jeune, babi sorosa salité, to la ti propreté, bamonyo suki salité, pexing, kanga, et c'est kamera bombe. Wamoni jeune watamuna na nzela azolala la zone ndima kanga se kamera sabino pe kosokola makasi na posa basi et si sabino posa basi okipe ko mwasi ata mwasi atike mutakalo ebise la tabila makende. Merci beaucoup. Vous avez baninga msusu ya bote ils sont à nini ya romela bombe c'est ngaba ya bombe pour na bae kaka ngamina na bombe tikana bae ka mais photo tika ngalo mabe sentiment ni no yo kaka ya romela peut pesa nga poni pongi on est là est-ce que bo tele mesika moko bozo ko ya te ko ya tinga sona meliango après na kina nga na lali nga meliango kana meli na après na kipa biso na lali tina ngwe ça la combien de temps c'est à so meli ndeti moko esalolo te so meliango mi bale misa de peso Picasso apo piqué wanjo piqué kutina tekango combien teka manango ba 2000 francs ba place sous 2500 ba place sous 2200 mbongo wana nyonso bino bosala te bo wana esika bokendaka bozwa mbongo te bozwa ba 7500 wana ndenge ni po bokisangisa sala ndeto kote na vie wana soki mwana ngo beti yo so meliango te obuma mise wana obima o libumeleka omona siko sani okota na ndako na bino so omona eloko yibi oke oteki omeliango to tokoma osenga na banzela po tozwaka mbongo tomela bombi oliaka quand même kolia ndeti nga ekimsanga pétrole mais est-ce que yango mpe moto esala est-ce que bolinga bosokola te boya te sia baoyo basokola te baza neti nga nasokola na nga chaque jour kosokola na journée 2 fois te nasokola na nga journée 1 fois esili eloko nini peuple congolais l'état en fait congolais akoki kosala po parce que botika vie ya bombe po biso ndeti ngai natika vie ya bombe nazonga ne classe kati ya classe na agi anga kati classe ka ne passé na 5e des humanités oui donc soki lelo mbongo moto a soutenir yo ozonga ntika komisi yo ozonga ntika nazonga classe otanga penza otanga vraiment na tika yango nyonso oza baparent papa kufa me mama azali mama te kaka te asala elo otavanda kana mosala mwa bakosala ngolo asala asu te nda voyageaki akende angola biso kaka nde totikala bana me bayano mpe basalaka te bapekisa koma babombe wana bapekisa ngai me ti lelo bayaka ti lelo namela nanga me naopense natika yango nanga so ozangi 100 francs oleka te paseur no me nalingi mamba bombe te nayokisa cigarette eza mabe même so otali na carton cigarette bakoma c'est préjudiciable à la santé donc komela yango mingi ekonuire yo eboma yo nzoto oza balei na biso tolingaka tomonaka bino mais ndenge leta azwi likanisi ya kokangaka bato bajeune nyonso baomela bombe te kokanga bongo eya nango litomba mwa te kotinda biso kuna bamisu baokufa elo mwa be balukela biso nde bamisala mwa boye ataka na file ya Kinshasa baklasse banini tosala ndesi biso na baklasse tokomi nango ya ofele eza te eza esenga mbongo ngai nakomomela bombe ntango na kati classe nakenda sous classe te nakomi via libanda na entourage ya bayaya nde nakomomela bombe soki papa biso azalaki anviti lelo me bombe nayebi te nanga amela yango mpe te nanga concentré classe nanga. Merci mon frère. Bonjour. Bonjour grande sœur. Boni. Qui me donne grande sœur? Sœur nalala matanga fatigue ne bapongi ngene zolanda ngai. Bombete. Di bombete sœur nanga bombete.
c'est ngai ni awe na melaka maintenant luka zo des décisions na tikango eza eloko mabe ezobebisa ba jeune ça na ngai na tika eloko oyo eza fo eloko oyo 6 ans ngo 6e année ngo emelaka eloko oyo on a oublié na tikango et singa sko bambongo belé na verser quelque chose na palais pour na bima raté na saler à mama 2000 pour na za ndako pour na tikas bon c'est ebile kino ndenge na zala katani na koma boelelo pour na bombe muno te nga muno bebisa vie na ngai de holinga tina bebisa vie na ngai na arrêter ba vie oyo bombe wana belé bazana sama belé ko la bombe ya solo obligé donc de confirmer on a massa biso moko je suis monté ba Équateur abanda komela ngwa idée otikango chez bango ba profiter na sima otika bombe wana ende baliaye akufa kapo na bombe wapi catalyseur wana utaka wapi catalyseur wana eutaka na bacho d'échappement ya mutuka so euti ndetu ba Dubai boma mutuka oyo eza nanu sika ndetiko catalyseur wana ebimaka wana so ebimi wana apres bato batekela biso baboire basalisali banini basolution bakise bavitamine banini bamélange apres bakangisi na bachasse baotekela biso 2200 baplace mosusu 2500 ndeti boye depuis ntongo na ote na meliongo na okonde na obela nde na obligé fona luka 2500 abeta mutu na luka 2500 na melango mpo ekatanga kema na mitona na manki na osentir nde na boye kuna oko malili eloko ederange esili kisi mobima yango wana se ya deja eloko tomisana nango na bayaka ngo nalingaka mpe te etilize ngai bakangi lelo bomela bon nyonso wana natika wana maboko ya nzambe opération oyo ti eleka nzambe atyangaka loboko nga mo mpe naza leveil sa na ngai ngai da nabetala ya prison mbala moko nakolinga su te nakende na place ya pasi makasi nanyokola bapara na nga nga mo nakoma nakebakeba mamu na nga ebele drink na ngai nyonso tu na mosala nkana kaka na kati ya lupangu na biso so esengi yo diamba cigarette na bimi na veni na vandi na omela diamba cigarette oyo bome nakoti ya ndako na beti yango sho na meli na bimi libanda na bayi na ngai diamba na ngai cigarette na ngai ngai oyo bavie ya kotambola kosengaka nazalaka nango te nalingaka na baje wana te se ati nde toza awa charge nde ngai baron kuluna te c'est ça loka bombe apa makuluna te biso mela na biso ka drink wana toyibaka te epe biso osengaka so eza muta malamu tozobisa mwa bien nde opesa biso totiki na biso oyo oleki na so po ebe eza te totikao mpe kende na oleka na o merci topesa obi merci na butu na mutu wana balarme ebokanga ye te osana se ya badrink ya bombe jamais na sala tosenga ye se boyi totiki vraimen kende na bakwiti na okende na o esala ceque bokoma omela bombe yokomomela bombe se nga banda omela bombe natikaka mais atourage kaka bamasa boyokana nte bino bato bazalo abiasa na banda komela bombe mais entourage oka tozala nango ana na bakamarade nde elo esalaki nazongela ngo mbeda natikaka yango entourage ne ya bamasa lobi osaki kao peti na ngai ngamona moni kao peti nango koka tokomi kabo nalingi kozwa image te mpo oza peti na ngai nakoti yango na internet eza soni mais ozocontinue na bombe mpo na nini sengana mpe na bombe mpo na susi papa na ngai na mama na ngai bakufa na moto alandela ngai azalaka te yango na bakanda na namela na ngai drogue mpo ebungisa ngai ide wana nini esala eke o banomela asa oni esaki ezaka entourage ka ya bakamarade nde baomela omwa mpe moko babenga yaka tomela ata na boyi baforce ngaka na makasi mela kaka melaka omwa kaka nazwi mpe na meli mais natika na ngango natika otika il faut kuwa nzuku mai mpo natika bombe vali bela na vi na nga se nazika mosala
si ata lelo kaka sino suka musala ka lelo la peli na parle va musu na relation na la pina mela mbona epesa bino poso oyiba eba ochona musala oyiba te na musala biso oyiba te aya biso toyiba te so penga musala se abino mo bomo na ka changement nde na akoma musala netini nyonso kaka nyonso oyo opesa nga na sala musala classe ni esuka na 6e primaire na notanga na Saint-Georges esuka na 6e primaire po mutu anofutela ngamina ava papa da akufa nana siko na 20 ans. Amona nini 2001 2001 aux 20 d'accord mai l'État a eu déjà décision au Kangaba jeune nyos to baye bombe okoloba nini par rapport il y a décision où l'État ah c'est pona wana c'est l'État tie makambo okanga bata bombe nga pe na sepele fort ponga na posa ne balongola nga ta commune o pona tika bombe balongola nga ka commune o seka na chance na nga commune ke na ni commune mususu na ndomela ngo sute na la pava bola la pina ndomela ngo sute o vraiment catalyseur wana ezelo ke bima to d'échappement et ça la ske battre la son et mutu ke bima kitoko mais bino bozon boko tsana nzoto webi danger na ebi bele ba kofi pona yango solo ça tumenga mila yango ka pona sentiment bakama ya ntu entourage nyanga sentiment ni sala ngana mila mbe nga mona bisa mbongo na ngana na ke somba na somba te comment on a comme na nganda Josué Kanza yango na betsa ngo betsi pina tatu yango Kanza a Josué yango Josué esala bino nini so baya so mele yango da yango kwiti yango zane il faut bandula la monde ndaza il faut za ka bo kwiti nango sko yango yosko bongo holo kasko kitoko ata ba lo ba mutu ta kipeo yosko bongo mona ngo kitoko fa ozo kwanza nani ya kwiti malamu etinda biso na mabe te toyiba te tobotola te nini te yango nde kalima biso moral se yo yebi nde tovivra yo yebi condition ya mboka na biso kongo na biso nde tosufraka makasi combien de temps esalaka espace ya ba 30 minutes so omeli yango soki ofandi nde kidiba eruru okorumela mais le moyo ovanda kidiba te nene nga mona na kati oyeba conscience nango ezosala oyo ezali dernière semaine na ngai nazotika ngo bato ebele bazolobaloba bato ebele bazotiesa ngai ata boka accent nabebisa vi na nga boepoa nini ebele bazotiesa nga makasi soki azwi bino décision ya kokanga bino mais azwi bino décision nini kokanga eza mpe ka solution te mais sikoyo azwi bino décision nini asala bino nini mpo botika borko bon faci beto mokonzi ya mboka asala ya biso elo ya liboso nyo tosenga epai na ye mpo tozala na courage ya omela so eloko oyo te atia vie sociale na mboka adiminue dollar mamu na biso elekaka bien mpo tozongela vivre bien nde tondo vivre ma 2013 na ntango ya ex président Kabila nde tobanda kosimba mwa ba 20 000 ba 30 000 ba journée na ntango ya Félix Tshisekedi tokomaka kosimba ba 500 1000 francs. Merci mon frère, tout ce que c'est na yo hein. Yaya. Yo na moni oza moi propre par rapport ya ni ndeko. Yo ba ya bombe. Na mela bombe. Mais yo za propre boyo sokola. Sokola. Na mai te lokwa. Elinga mai te na batu nango. Ya. Sokoli esala ni. C'est ya batu mususu balinga mai. Ya bena mususu linga. Ya se kuta o déjà linga mai te. Tango omela ngo linga so mai te. Tango kuta o déjà la propre. Tango omela ngo za propre. Oh miko komela bombe bosi mama machette boza bakulu na te. Tinga na simba le chess na vie na te. Asenga comme ça biso bisenga na nzela. Koyiba boteka na bacoin senga mutu tuna nzela otika leka te onosinga kaka. C'est koyiba ça vous mentir na yiba pa biso na ndako.
na libanda nayibaka te tema nayibi mpe trop na ndako mama na papa balembi nga batiki nga libanda nakoma olala libanda na balaba place nyonso pongi ezwa nga na olalela sikoyo leta ndenge azwi bino décision okanga bino boye olobi nini nde azwi décision okanga biso bato babombe ser bombe oyo mpe mpona otika yango ya très difficile ozala facile mpona omela me kobima na monde oyo ya très difficile osana biso cercle loso natiki bombe loko na kosi yo osana mili oso natiki bombe oyokanga naza mama yembo ebelisaka ser okobela na niveau moko okoriske mpe okufa bombe yango kotika yango asa obela na bakoswanye yo toza na bandeko na biso baolanda biso à travers bapoto balingaka bino boza bafrere na biso bacongolais oyo abike non atobeli ya kosoutenir otina monga kisi mais à condition tika yango oui ser non tika mpona beli 3 fois mpona makambo natikaka te nazongelaka pere na biso abi to so ndezongeli bongo so obeli oya so na ndako nanga te nayalinga natika mais so natiki moto oyo amoni apesanga traitement nazwi traitement natiki yango natiki yango mpe libela mbala mwa merci beaucoup bato ebeye bazalaki kolanda bino bokoloba nini mot de la fin mpo boloba na bandeko na biso badiaspora oyo baotala bino sanga loba boye mokonzi ya mboka classe kaka cheka mpona bana première ofele bongo babiso toleka première biso ndeti ngana na posa nazonga classe na tanga mbongo eza te na tanga ndenge nini nganda ya bona kuluna te na simba machete te mutu to ayebi bana na komomela babombe ovina nge koma wabo na besoin na tika bombe bonga tika bombe nazonga nde classe ngana besoin nazonga nde classe nazonga pe chez biso okimiso na ndako na pesa ndako na mno ezala suti merci beaucoup bandeko na ngai en tout cas baleki na nga conseil nga na opesa bino botika eloko oyo ezoboma merci à tout le monde qui nous ont suivis merci à BCBG merci à Chaton Kolo ainsi qu'à Franck Stemaï Dissouka et pourquoi pas aussi à José Moulumba, le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham, monté ma maman Beni Penda Moulumba Barcelone ane kolanda bande kona biso to ba loko ni nezo pousser bango ba saba mela bombe ba pesi biso pour en deviner bango en tout cas ba kona mboka bolandi vu que Afrique en fait za lisu likola lisu to ba ki to kotika bongo te il faut to landa to ba bazo zongo wapi et puis bozu explication nuance tout merci na bande ko nuance balandi biso merci à ma famille merci à DiCaprio la merveille hein Ider Olombo. Merci à toi, merci à ma maman, merci à tout le monde qui nous ont suivis. Et d'ici là, portez-vous bien, on se revoit prochainement et pour le même plaisir. Bye bye. La baba va pas ici. Io do lo vanese. No, sana, osana, io per la posare. No, sana. Osoka bakwana bino nde kokota bino bilonge komona na ngo te. Nde kote elonge emonana te elonge emonana
Akiki, divide comme la bière. 2 aïe grave. Bosuka de na bato. Você pensa que o cabo é bacana, bom. É bom pela minha. Eu fui. Sigo baba. mate ka fas na ngabo yesko aprenga nga za momo mkenga na le bala pesa za nga sample ma bete ko kezo ngo zimbo mkema ko zimbo ngo bi misilite isili ko zimbo ngo yo za et pas lui le masala na ni na le tia c'est sema ma c'est qui ni na ba su ni ka se et c'est ni na moi de vidi tu que tu na ile ni ok il y a tout pas il faut Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass,